ondimi ke toi kobalo oyebisa ngai ke oza no lele mida oza na leçon morale moto pesa biso yo moko na noza lele non même pas bébé même pas téléphone est planté omoni et puis mida ninga za wana loba zui nzamba lola omona vraiment soki na kantira ko mabe to ndenge nini nzamba pinyonga lito inangati qu'est-ce qui voit mimi te nga na lobi na yoki na nga voix mimi te ezanga nana opex osini mwana mobali ya bana azwi bashini ye shini ozwi obeza bato mosusu nini bon ngai ozaka na motema na nga tu m'as vraiment beaucoup aidé na kozala un grand envers you na ozaka na motema mwasi moko ya koprésenta bareson ndo boye ofulo mpo oza solo aproduit makasi barcelone mokafundi mimi epai ya lova ke azalaka na mobali na maboki karine aleki karine madame mido eza madame te tala fio basenta oyo mimi ka boyo tu na ngulu ndoki lele mutamisapi oyo milela te eloko azosala na eza zuwa nde moto esalisa moko akanisi oka nazobundisa mbanda na nga nabebisa personnalité na ye. Ouais, bonjour, bonsoir, Balandi Nyonso, Bolanda Biso, partout dans mon Mobimba, Balandi Nyonso, ya Feza TV RDC, ah, la patronne, Bella Dinganga, moi, ça tonda par toi, Bambo Nini, aïe, bango kuna ba jokabe molangi, biso atota bon, kabo, bako songo be yongi, aïe, ini, balobi Zahir tombe, ah, ba yibi mbonda, Bolanda te, boro kaka na son, Zahir tombe, la nenga mukiete, aïe, na sepena mingi ba bolinganga ba bopesa ngamo batoli na bino bopesa ngamo ba remarque esala nga biai eza bien nga mwana bino bolinga mingi mwana nsuka ba Nyonso mwana nsuka ba Jericho Betox mwana nga na Jericho Betox Iran pilipila mukio de la presse autrement dit boyka de la presse yeyo ba bi mwana soso vimba na c'est que maman vimba na nzungu c'est que maman na c'est aïe biso to vimba ka poto yebi bisika to telemela oyo boyango to taille pas de bonhomme ba mbote na nga mingi na ba Nyonso bolinganga na adungandu porte-monnaie magique fistongele ah mobala munda likinta basheta na lengi dada muzinga ebale vient nga kams kaminge nouveau marié bambote na bino tout vient nga merde na bosanité dems mwana mama depuis États-Unis et l'homme le plus fidèle aïe balalié l'homme le plus fidèle Varal Iloki l'homme le plus fidèle na moki mobima na mona mta fidèle wa été aïe ya minene kwa inazari na linga to kena mingi te na senga cameraman na fongola ya minene balezawa Jericho Betox mbote na yo mbote Irene mbao pilipili ya mukie mwana tsukara bango nyonso mako sama minene koleka bango voilà bambote belé na batutu balanda biso na Feza TV RDC a commencé par elle-même on a le baraki moi c'est mwindo ya ngolo sans microbe mama Bella Dinganga patron ya chaîne oyo o ngapena saka ba vidéo na poto te ye makambo chaîne etali te mabota bana mibale azana Feza TV RDC azana Vision Plus télévision o ezali ko produire ba théâtre banzonzing wana na moni mbala moko mo konzinanga titika dima et puis awa siko na compte be émission tozana Jericho Betox mukua moko de la presse et puis toza pe na Jack Anangila monteur caméraman réalisateur il y a tous les deux chaînes wana voilà na pesi pe mbote na jolie copie et donc mista nanga pena donc mutu nanga pena assisté ngai et puis mbote belé na bino tout bolanda Jeri mobala litutu ya mbuma na zolo préfet de discipline mukua moko de la presse aïe et Jericho mi comme ça ndo mi comme c'est bien mais nangam na bino moto peli toujours bata théâtre te nangam na bino bata tona ngama bata théâtre ngal nga fato lobela yo mo yo parce que yo na boza no makasi ngaza na ba preuve na ba preuve oui et na makasi na eba yo kana ko tanga ba preuve na émission te ko tanga ngota libanda te na émission po yo no makasi po na yebi ngambo telemeli so preuve ngo ya ngai tonne te ya bata théâtre yo mo yo ka ba fille à théâtre ba sala mwa minute est-ce que to ko lobela nga pa ma te photo tanga ka audio te to tanga audio ça bien OK toko hein puis bozo sakana na bana poto to be c'est fini bo sakana suna bana poto te o sini mwana poto biso avocat to na YouTube ya bo sanja mbonga bato bozera bozana tia parce qu'on voit papa après to bana voir papa pour to d'avoir maman nde mimika bo yo tu na ngulu ndoki lele mutamisapi yo kaka na ba voice tango na munombo zana
même mimi oaza na mobile na Reims mobile non ya Reims vie na nga mobile non na Reims wana vie na nga kabwana mama bana tikala célibataire nga kutu mutu alinga nga na boya kana nga parce yo za mwasi ya vie na nga mo na Reims siko onjo za lele nazo tindela mobile no na Reims wana ba voice obimana vie na nga na Reims vie na nga sala atara tinda biloko Reims kini vie na nga makazi na tangi otanga kombo ete yo za mwasi ya vie na nga na Reims vie na nga ba ozake o so Pierre na benge yela nga ba biloko yela nga ba cote filmé so 20 kg so 10 kg yela nga ba biloko na so Afrique wana aya teli na una pali yo bimana vie na nga so nzo za lele nyama na yo ka sa bido to e ba bino te to e ba bino wa mwasi ya vie na nga na Reims vie na nga nazomoni lota ntuka nzamba lola omona vraiment soki nakantira ko mabe to ndenge nini nzamba pinyonga lova yo mozokantisa no makanisi ebele je t'avais tout expliqué banda début siko tellement ozocomprendre nga te nazomoni lota ntuka nzamba lola omona vraiment soki nakantira ko mabe to ndenge nini nzamba pinyonga lova bakomaida koyebise ke mimi kabunga so na mobali na maboke yango soka benge na ba air tardif azwaka ye te lova azwaka mimi te na ba air tardif bandeko mwasi osalelaka nyonso so mbe telefone iPhone 13 opesaka mama bokilo mbongo lova atindelaka baparent ya mimi mbongo abokolaka na mwana mimi me na ba air tardif nazwaka yo te pe okomi ko obligé nga ke na peso 200 € par semaine nga na peko 100 € par semaine yo komo obligé nga 200 par semaine o bolingwa ndeni do bolingwa koma ki obligation mimi ka bonga obligé lova lobi na ye okobando pesa nga 200 € par semaine 100 € par semaine na ozwate 200 par semaine soki ezate nga na yo pe esili discussion lova lobi oboya nga koma po na mbongo yo loba nga kolinganga ngai pe nazo se préparer pona ya kobala yo ba parents nga baya kobala yo to ya nanga moko na ba parents nga to kobala yo ondimi ke to kobalo oyebisa ngai ke ozano lele okwasime mariage na misu ya monde entier et comme ko boya nga ka pona 100 € pona na 100 € na pesa par semaine et comme obligé nga des moi les ailes bosso to kenda ebele makasi 200 € par semaine bah c'est beaucoup donc par mois le quoi 400 €. Lova boya qui 400 € par mois et l'offre en c'est 400 € par mois donc 100 par semaine il y a linguiste ko comme le quoi 800 € par mois na salaire nini ya na salaire nini o maboke kutu ba pesa no ba 20 €. Bon mutu mobala ke o pesa 200 o chini mwana mobali ya bato liboso o ba voice boyo kino mi balo no tsake lova o zokanisela mabe lova koma ko beka Barcelone na ebite so balinga na tunyo linga Barcelone ote na lingete me asola na e bien na yise pe mimi ka bongo ke ngai nazokoma nga kosola bien na Barcelone mimi asali zuwa et tout mimi azokasela kwa Barcelone nde akona betaki likamba Barcelone. Donc Barcelone mukafundi mimi epa ya lova ke azara na mobile na maboki o nani o lova kuma yebise ke ozala mobile na maboki bazo yebisa nga ko ozala mobile na maboki yango bonike na benga kuna ba air tardif na zwa kote ote yokanga te nga na trompa kote boye yonde mutu na nga nanani mida ozo benga ye mwana mobile mais mwana mobile po ajua karola mobile aza mobile ya mimi ngwa ozo benga mwana mobile po yo poza lesbienne papa so lova koma da mobile aza mwasi ye mo poza lesbienne azela mwana no simba ya papa lova koma mobile lova na bengi combien de fois 3 fois na yebisa ko likambuko yo kaka batu te olandaka gauche droite te yo kaka ngabula osolola na yo mama nini oza ko se perdre yo moko boye point nini bon ngai ozaka na motema na nga tu m'as vraiment beaucoup aidé na kozala ingrat envers yo mais ozaka na motema
Voilà, to bandi sous la voice msou to like vidéo bandeko. Non, même pas bébé. Même pas téléphone est planté qui display est planté qui c'est comme moi kokoma message ils allaient été unité. Petit frère qui est dans le bouton, on a tiré la connexion. Et bon tout ça il a un display à part ça va toi. Donc iPhone a sika, mobile auto somba lobi qui est planté qui. Ah continue à venir mobile. iPhone est planté qui. iPhone nan tout aussi so pèse la bon, on a 4 cartons. Au tindela carton, au tindela lova carton ya sika iPhone 13 ou 13 Plus, so 13 Pro Max. Lova pèse ça so qui 800 €, tu kana so 200 € pour téléphone après ça ba 800 et quelques. Et tu kana ba so ba 200 et quelques pour assisa nyungwana. Parce que téléphone a sika est planté ndeni display beba. Non, même pas bébé. Même pas téléphone est planté. Non, même pas bébé. Même pas téléphone est planté qui. Il y aura même pas bébé, téléphone est planté qui. Koko ça moi c'est à battre. Hein? Non, même pas bébé. Même pas téléphone est planté qui. Display est planté qui. C'est comme moi kokoma message ils allaient été unité. Petit frère qui est dans le bouton, on a tiré la connexion. Oyebi Chine penza yo ndo ozawana. Oyebi ko Chine mibali basi penza. Laisse tomber kosilika te. Considérez beaucoup. Kosilika te. Téléphone de planté qui petit frère qui ndé ko bumbisela. On a un message ndenge iPhone ya sika ebebaki. Yo moko oyoki bandeko na biso ya théâtre bandeko na bino ya théâtre ndenge bazoyokisa bino bandeko na bango mibali soni est-ce que na ma o nyonso toyoki awa jeriyo na yebi nango kotelaka no bato mais est-ce que pena ndeko na biso ya mwasi akosala eloko ya sali Irene Mbau na yebi yo lelo na confirmer que mboko yo Congo na ba congolais to mitema mabe avant na loba likambo na ngina loba boye biso bata théâtre to sali nini ozo sa mambo yo sepelisa batu te bokomi balele kanga na loba Irene biso bata théâtre to sali nini Mida la Taylor lesbienne moko ye moko nanu munene depuis na Kinshasa soki ba réseau bengana na groupe parce que akoma ko linga zo ba camarade na ye o bazaki na bango na groupe akomise basi na ye moko nanu lele munene muto misapi ye moko nanu siko azolinga asa nini abimibimisa ye Angelou et puis Irene on est tout ça misala soit disant Mida a rappelé journaliste ceux qui chroniqueuse makambo no so Mida olo bazio ngo wapi a traité na moi si wana oui mtamemele pela ba voice donc ça moi moi si wana yo lova tala et tout là so bozo benge garçon pas so benge yo moi même Mida benge garçon pour nenga za wana ba ko bosa li mobile ya mimi abandana ko linga Mida s'il te plaît mobala mimi soki oya lo biasa soki na renso wana soki pe aboma libala likola mimi nga etalinga te Mida nenga za wana na ngana lo banana Mida moi mobali oyo ex mobile na ndova na mai na makelele kuna na komisa chroniqueur o ndeko damsono makasi na lupango zo ganga bala mikeba oyo ka babenga na moi mobala bat na lupango likolo nao Mida yo zo ba kebino zo saka na bata bana poto Mida yo sa ida 20 ans na poto po ba bengo mo na poto fo sa 20 ans Yebango banda lelo Mida za mona poto te Mida né à Kinshasa grandi à Kinshasa expédié en Europe comme marchandise pour troubler ma vie à Batou Mida oza na leçon moralement to pesa biso yo moko na noza lele prévané mobali na yo betela solo lisolo mobali na yo oyo banda okaba pa mibali na yo pesa ke pa mibali na yo badam sonné après mobali na pa ya dam sonné yo bino mama bena bino bobomba ngo bimisaka ya bato tant mobile azo coucher na azo coucher sous na moi mobile après yo coucher na yo sko za nani oza musantu ngana koloba boye lova wana akena li felo lova wana na yebi ete na yoki soki ba makamne ya ye lova wana akena li felo parce que omoni et puis Mida ninga za wana lova zui azui ba chini Oide Mida mo parle bike o chini mwana mobala batu ba chini ozui obeza batu mususu nini alingine mobala pede na poto mais ngana ko sala ngote alingine mobala pede na poto alingine mwasa lesbienne na poto afute la kendaku
asombela mutuka mais jour ayaki na a bloquer téléphone aboyi na yeba sala marambango mais asai nini comme un bon maître allié biloko ne mais ko lié pe biloko eza mabe nazo encourager ngote soko lingi mutu te olingi misala na te ko sala ngo pété. Qu'est-ce qui prouve que les net na minute of voice songa na yoki za mimika bon? Mais tu sais kabisa so voix mimika bon. Kasi yo ki na ndenge na yo ngabe na lito ina ngati. Oui, qu'est-ce qui voit mimite? Te ngana lobi na yoki na nga voix mimite. Ezanga nana opexanga. Ngana bona ngana be eza voix mimite parce que nous les artistes commandés bazo piéger biso makas. Qu'est-ce qui prouve que ça makamba solo? Lem su pesa nango base. Et koki ko sala pe base. Siko to chango to ke na on a conteste moko ya solo. To solo la sko ya to chasko boya lova zwakiti vanda mida la Taylor zwakiti vanda mimi ke no tournage bon to solo la siko to solo la mimi ke no tournage lova sko vanda wa nani comment on appelle mida vanda mida yo makamono soto solo bawana c'est que on a peke omoni coach wa yaka balaka mo abalaka a no dépasser les nani ser na biso mo chroniquer za auto bala pe libale kufa kibo o no dépasser les aller là na TV na sala dépasse na bengisa aux États-Unis lova yo mida lem soupe déjà ne bosolo na lova ana bale déjà c'est coach po yo linga mbongo ozwa kate Karina lekio na nyoso Karina lekio Karina madame midoza madame te tala fio ba senta oyo fimo ba senta okata soni te na age no ba ko sento na kimukolo fa ba sento ta na zaka na 12 na miye ba kati na ngana na make lenga etolo mo zaka ndeni mais ba ko sento na ba 20 et quelques déjà oza déjà mature et puis ba sento ça radé chronique osa radé chronique parce que moi na alela la ba direct na azaki moi ya temps azaki moi mukete Namida na lova ce sont des oiseaux de même plumage donc Namida na lova na minute ba osa bolingo bolingo na bango zuwa ya nani oyo omoni nani mida la Taylor osa bongo za zuwa soit disant pour na yazo mona so bundisa mbanda na ye mimika bon za star OK et puis star ya mama direct oyo za na ngwana te ya mutu esala ka te mimika bon asala théâtre musala mutu musala bata mayele mida sokola ka ma ya poto ya moto na savon mililo na jaribu o pakola kana mwasi mobo ya ko présenter ba raison ndobo o fulo poza solo a produit makasi bino ngo sakana ba comédie ti ozo ba ke ba sakana bana poto biso ko sakana bana poto te to ko finga nde bino parce que to finga na siko nga pena ni siko to finga na parce que bana poto te na ba mida na ba esekola na ba makwax nani surtout ba sur nani likolo na lova yo bali abata mimi tinda yo mo lova aza mobile nete ngana moni preuve te lova yo ko tinda ba soda ba kanganga tata na yo na mama no lem subara ki chassa ba hota télévision 14 pouces ya kunki yo ozo ça dépasse kana ki lésibienne so ba chini yo ozui ngabe na mimi ki toko ayaka na kinya soka yebisa biso ki ayeki na kinya adam sonaki mimi ato basala makamona mimi na kinya wande to ndimite ser na bino ko to ba publier tala mutakala munene après aye ko senga pardon mimi ne nani mimi mwana lem tozo si sana o parce que na ina zolo baboye lova na vani sikutu lova awa na vani simida la Taylor awa boza ba sitoshi bino mibale boke na li felo pona bida yabo komi mwasi na mobali oyo mida la Taylor azo sala na eza zuwa ne mutesa lisema kanisa kana zo bundisa mbanda nanga na bebi sa personnalité na ye yo nde muto misapi yo pena muto misapi makasi okaba mobali pa ba PD omoni yo yango omoni mida obando tika kana na sima tane batamizaka yo na F victime babenga na yo babenga na F victime o finga fere bilakeli mabe lolo koma oluka bongisa na fere o finga fere OK na F victime kono batamize batponi na mako Karine Mokonzi babe ozana poate yo na poate mwana mwasi mobu wana poate yo moko na lele makasi mida lele esekola lele basi mo bazana mibai na ndaku te na ba age wana boli bala soke zo yate libala soke zo yate ba bota neni ba bota na ba tata na bango se bo bota na mibale ya butu bana moyi bo bota na mibale ya moyi boko mama madame ndenge Karine Mokonzi akomi madame
boya kosa na internet ezanga tina boya ko mais Karine Mokonzi mibala kati po mbongo yemo ndi osaka na bref yo bozola na olanda makambo mida oloba mida mutaki aloba ke na kena na plateau de bateke na mboka na biso parce que biso to bata kisi bakanga libala Karine otika lobala te bakanga kobota Karine zena oluka audio la lelo na oyokisa ngo batu mais est-ce que Karine lelo toza wapi ata Karine azoki zemi mais ba lié ba prédoté date ya mariage koute zo kala mingi te awa par mi ko kosa o evia kimi evia zo mona na te via Karine nyoso via Karine zaka opesa bino musala boliaka bobokola mibala ba gigolo na poto na yomi da la Taylor moi si azwa kate lokolo kilo lokwa asoki nini tika mimika bongwa na mimika bongo na ko yape na mabe na ba comédien comédien ta bomi mutu azande ko na nga mais toyoki nga no abo audio ndenge bimi ba audio bimi ngai moi chérie j'ai même ma main coupée na boyi na nga audio wana na boyi na nga keza nango mimi oya Monique oya okata nga mutu oya Monique na pema na sali peka na akanga lipeka na pema lisusu te parce que nous sommes piégés batiki ko piéger ba pasteur ba mo piéger ba théâtre to sali binoni soki je kokate na boko ma pede boko ma atandenga lobike ba futa biso ba 20 euros so ce qu'on a 5 tournages 100 euros ndemo be na bango ne ba ke no sokola ba ke no yana bango azaka na bango aza fille de chambre ama koso na koma sala soki na musala mobwe asokola ba dra matu ba uto damusone mutu na ba maya na sokola ngoto ba futa ke commerce so $12 par RT kasi ça ne peut nga pe na tournage on a kobeta 2 heures d'ité na sali 3 tableaux na tournage on a beti 3 heures d'ité na sali 3 tableaux si la ne buto ke yinda $100 wow eza likunya eza mutema mabe d'accord eza likunya eza mutema mabe mida la Taylor na bona ngai nalobaki na olobisaka ke na fingi ba personne vivant avec handicap olobelo kwa na mingi finga kabatu tangu ya finga kabatu ya ba kateka za personne vivant avec handicap ye pas finga mama nani mode chinoise ya Karine Mokonzi mère na biso mama Rachel mode afinga ye nga na za respect na ba personne vivant avec handicap nga mo na famille nga tozaki na malgré personne Yvette akufa na yebi ko respecter parce que ça basa batu loko abiso mais mida yemo nanu oza e bosono mais olingi ko finga batu pona nini ba ko finga yo na internet ngape ba isanga na internet ba finga ka koto mutako ka pasi ngape ba pwewa na handicap leki na ngai ba finga leki na nga kufi ba so finga bembe ba che bembe yaka vanda ba di ko finga lingoma na bangote kasi ngana pe bimi de la ta handicapé donc na kama mo directement handicapé te na lobi na ngabongo te na lobi ka internet ba finga ka ke loko zo swa ba na pe ba finga ngali tutu na pe na personne vivant avec handicap na li tutu yango na futa na bisite pour la li tutu ai bongo siko ba bimi de la ta pe handicapé to ke ka bongo na gérim ta lobi ça na ngaj ke gérim wala même to lobi wala lobi awa respecte beaucoup de personnes vivant avec handicap mais personne vivant avec handicap boza wapi bon moni muto aluka fingi sabino eza mida parce que le gars là il y a bosono alingi soit fini ça bosono nous avons des personnes vivant avec handicap mais tout est raisonnable basala makama minene basi malamu mibali malamu mais le gars ba mida te au moins que handicap na wana eza mutema mabena yo na kindoko za na yango koma bongo asa video atambola normal batala asa video atambola ai pona ngana kangina no nini nakangina no nini yo tango yo mama mida mama lova mama mimika bongo to kangia ngo lova ke kwera li fele kula papa bango kutu azo sesengana na kisasa so pa kufa so pa zala azo sesengana mama na bango zo ta la télévision 14 busa kunki na famille na quartier na bango lupango no clôturé bana bandeko na ye na bandeko na ba olia mbongo nete mais yo komano lele muto amisapi tala muto ba escroquer ozui ai wana conseil pour na lova to songele mama na biso gambela mama na biso mama prophétesse to mona ke o lobaki video ebi mi mama te bo nyonso bo takanya so na caméra to moni mais mama ye asengi pardon eta ke yo gérine ko bendo za bongo o so lobela ki mama ko ka ko lobele mais mama ye wana ye asengi pardon voilà na ngina fokanga skoyo parenthèse ya mimi na lobaki côté ya vrai eza solo et salami côté eza solo et salami mimi ce qui ici c'est réellement parce que ngai ndeko na Jerika Bongo na komi Jerika Bongo c'est ça Jerika Bongo
ceux qui mimi osent reconnaître que voice wana eza yo senga pardon la vie continue. Senga pardon la vie continue. Mais pardon non est alors pardon ya Ser Gambelate avec arrogance, avec nini beaucoup de nini babenga oni vantard. Pardon mon français, pardon mon trop novelas et ça bon côté. Pardon ça la peine pardon sincère. Donc ce qui est solo mimi ka bongo senga pardon. Ce qui est solo te tika nzambe akobundela yo. Oza un problème te yo pe muta liboso ba s'attaquer te ba comédien nyoso ba ko s'attaquer na biso. Ce qui moi ça poto atina mbongo. Ba abengisa mobile na poto mobile kimae. Et ça destin nzambe. Biso be na Kishasa wat. Irene rotangisa gérer classe hein. Pour le bilobi gérard bala yo azwa musala pour gérard tiki yo akebala mwasi muzu desde ya nzambe yo ba fi boni ba olela na Kishasa ba salisa mibali ba deceva bango balela la réseau sociale kwa binote yo yebi mibali boni ba salisa basi pe na poto na Kishasa balela na réseau sociale so le likamni na ngo tinga mabatu boko yina batu po omoni bino bo saka na bana poto bozolia bango bambongo tala mwana poto kuna ya mida la telo mwana poto solo a produit va dormir dans la chambre dit toke siko on a contesté ya Ser na biso Ser on a sengi pardon na bonanga pardon pardon les avec arrogance muta sengi pardon et penda bibo limbisa pardon les alwa pardon les que tu yo mona ngote pardon les alwa pardon les que tu pardon mon bondier bon dime pardon les que tu nandima ki ngome eza pardon moko nandima ko les que tu za ndeko nanga Ser za ndeko nanga ai na yebiye to monana amekisa ki ngande asala vidéo wana marié mekisa marié bonga sa ina mobala poto ndeni oh kosolisanga yako nazwa corona marié asalaki vidéo la vidéo la soit disait ça na mobala poto Ser prophétesse quel niveau hein? Prophétesse ah prophète Konde Polo Dominique ya liloba prophète otikali na ye na mboko oyo ah Denis Lesi l'homme de pétage ah Emmanuel Dotain nengo tanga Denis Lesi bon par rapport na ramba to malam tikala matanga ah Denis Lesi na continuer sur olongola te boni boyko olongola ete ah Denis Lesi bon tanga par un bastille na Nzambe ah de yo so boya Denis Lesi makasi allez-y comprendre les folies de grandeur bana elelo bomo boya ba mikolo oui ah prophète Denis Lesi ah Emmanuel Dodi non ça micro moto Nzambe na longola micro ah na longola micro merci mais yo peye bango libanga 18 chaku ko sekate yo pe no za mobala poto na yebi oh so pesa pe ba vidéo mukolo mobile mukolo mwasi na epo ba kosa binoka nana procédure à divorce ngakutu l'homme le plus fidèle ozo boka l'homme le plus fidèle l'homme le plus fidèle na longola micro oh longola micro point ozala mobala poto te na mbala poto te mais chama micro ozala mobala poto te kata lai chabo loba nazala mobala poto te non kata lai ça c'est sûr que na lai melenge na kata batu bola na biso bo comprendre so wanga ne pamba ponenga sawa na ebike mwasi ya poto eri yangoyo conseil nazo pesa soka tsengi o video ya mutakala loba na ye papa février babiye kitaka ya koliango ya bio ya koliango ya muta ko kaleo te ya samalanda o ndenge nyoso kolinga boye kaka ye donc botika koyela biso ba vidéo po lobi bo senga biso pardon lokwa Ser na biso gambela Ser wa gambela pina po nzoto wana ana nzoto usefe na nzoto te oh naza mutu na okipe okweisama azana ngepe ndinga kweisama ki oui opesi bonne réponse koza mutu okipe okweisama pourquoi te kokweisama ya hier osa vidéo te biloko kasi biso nto akala banzala te po bango baka nzala azaki na problème mbongo po bambongo mutakala munene bongo tandiango opesi yango yobosani ke mutu aka mutu kotie like pa mutu te pe bisa ko que je vais garder ça bien à kosa kiyo po nzamba kotikala nzamba mone mutu ana a trahir yo pardon Seigneur puis pardon avec beaucoup d'arrogance beaucoup de novelas beaucoup de pinglimbanga na mbanga na mbung pardon ndenge nini wana ngai je suis le seul congolais où a porté drapeau nazaka hypocrite je refuse ça na boy pardon na Ser na boyango ça la deuxième vidéo c'est un pardon et puis ça la ko fukama et puis na mono na ma misu ozolela ndena ko ndima pardon wana frère Patrice na benyo 3 fois na pesi yo raison bazali ba Jézabel génération no sote bimi ba Jézabel
ya mon frère Patrice animaka n'importe qui te pour na babiloko oyo génération boye mabe génération oyo bo BBC mosala ya nzambe génération oyo génération soif dans la Bible hey. Génération mampuya dans la Bible génération mutakalisation dans la Bible pona silisa na ngina lo babo l'état na biso mon général Kasongo nazo féliciter na musala zo sala mais naza na posa mutu ba ko publier sur mutakala akangama aya ko senga pardon te toza na pays auto luka makamuno so ebonga pona makamuno so ebonga il faut discipliner zala ser o ba publier mutakala na ye mama na nga sala androida monyango mwana nga monyango nga na monyango faut yo kande batu ba senga nga chérie envoie-moi ça Congolo lingi kotala mutakala tina biro tina rabis tina zandu Congolo tala atana yo c'est pelsamisi ezaki ndoke puis bino batu nyonso babomba mitakala na kati ya telefone yo peso osana ngo yango na bien yango omoni batu nyonso babomba mitakala na telefone baza ndenge mona bato babima na butu baoki eluka ba ndenge moko les associations de malfaiteurs bandoki bena mupongu balowa ni mishi bipatuka bena chanda Chibauche nous boko kufa biso to kufa te na lova na serwa sengi pardon boke ne ko boka manali felo eza quand même prophétesse ani professeur la exhibition de mutakala bongo ah oui allez boye laisse ni pardon et puis pardon à lobi sec abaxine lo mususu te naza mutu eza mutu piège kinga alobi angote je vous demande kaka pardon au mexenga pour osenga pardon puis naza obligé on dimango. D'accord, mais comme tu as cité mot de la fin de l'émission, moi conseil na lova na mimi. On a compris ça lova conseil. On a compris ça mimi conseil. Ser nanga. Eza na langage mo balobaka na chiluba bakubanji ka bakusangani. Balobela ona mabe bakuta oti. Ser soke zapena yo bima na makambo wana. Soke za yo te bakoseli yo. Nzambe na lola obundelo et puis ngande kono elongi mabe ali tout na obundelo parce que je suis mimi kabongo nazo comprendre bakomi ko piéger biso makasi et puis nazo banga pe lobi ezala nini ezaki nango base parce que nous sommes des artistes monde peso évoluer na base monde peso artiste pas vivre na base lobaka na kongonde ba congolais na ba na poto na ba la kishasa balinga te kongola sala beso asali base koti bango après na sima lobana les amamba solo baza mwasi na mobile letinga mikono beta munduki moko munduki pena makasi munduki ya makasi oya koloba lobi etalinga te alors mimika bongo zala makasi ser na ngai lova nga na tindio na moto etumba yo nzambe moto etumba lova kaka ndenge akosi makambo wana kaka ndenge akekozwa lesbienne mususu mida la Taylor bango mibali baboka mana lifelo c'est tout o ngala ko koloba ya ngwana bambote na ngai belé na Mireille Ilunga mukaji mulenga depuis Londres Mireille Ilunga moninga ya Bella Dinganga la patronne moninga ya patronne nanga donc et puis na bosanité B52 bijoux masamba donc au monde qui basi bana Londres et toujours maman Bella maman Mireille Ilunga et puis ma bijou B50 bo expliquer ngana moi si mo yaka beta fi mo mutakala utaka Londres siko mwana mwasi wana lova Londres eza na ville mo ba forma ba lesbienne na Londres pour penser la réponse eza la question une ville lesbianisme comment la ville en haut pour penser la combo na Congo ezoye faut adopter loi na américain d'abord obligé ki pour adopter bino ntubo koma bongo ba satana boza ba ndoki ezoye biso c'est que yo poza na kata makamango ya kanela lingana ngelo osani ni na lingana ngelo pana merci troisième jambe pongane na zana nyarbivore bon nyarbivore ndo moninga on a comme pédé ya kuba makasi bo ya maboko mitalo misapi yango na tala misapi yango cha boyete cha boye ozomona donc mabe la ninga bongo te boyete donc vraiment ezo ça passi toujours kaka Londres mais Londres eza mboka ya basi ya lokumu
ya mibali ya lokumu ezande ba lova na ba sitoche le roi ba lova nande ba yuluka makamona ba sitoche le roi ba mida lesbienne essaie de pas na ma lesbienne ça langage que moi ngam na lobiango Jerry Kobetox préfère discipline bo tenir journaliste rigueur te ngai moko donc Mireille Ilunga bambote na yo et puis na bo sanité Gigi Katema depuis Arabie Saoudite atala ngai Gigi Katema oza toujours awa na motema merci beaucoup na bino tout bolana oh koki ko supporter nga te pour la lobby mabe bo supporter nga kaka non c'est nga pardon te c'est ça. Ok, merci Nabaïnion, c'est vous qui est en tout cas, bon like vidéo, bon commenter, bon aimer, non s'abonner, s'abonner à la chaîne Abisso, en tout cas bon news il y a bien, il y a ma casse, il y a kitoko boy. Aïe, bon na balele, non balanze, bon na balele. Aïe, bella dinganga la patronne, moi ça tourne partout, ça m'a soit atteint au salario, à salaire à taille de moi erreur mon n'andimité. La patronne a été au 10 kilos en haute et la rango peke non aussi là tu vois tricot wana ba robe tricot wana et ça la bien ma case pour na pilipi la mouké de la presse autrement dit boyka de la presse nazali awat moi na so vimba na nzungu te so maman nazali te biso ye e ba mbote na nga e trop na jolie copie et mon cordon na lelo ya trop mon cordon hey balali et to tabango le quoi des bonhommes aïe bye bye.